Nayebi te nani na kati na bino ayebi mpox ezali nini. Pola kozala honnête na bino, ngai nauti kodécouvrir mpox na période ya épidémie oyo euti koleka. Na video oyo nalingi toyeba mpox ezali nini, pona nini likaku na kombo ya maladi wana. Maladi yebani na lopoto na kombo ya variole du singe, na anglais na kombo ya monkeypox. Nalingi pe totala na video oyo ebandeli ya maladi, ebandi ndenge nini, ekabolamaka ndenge nini, nzela ya kobikisa mobeli ya mpox, na nzela ya komibatela pona kozwa mpox te, ndenge balobaka na lopoto prévention. Alors, landa video oyo tina suka soki yo pe olingi oyeba. Mbote bandeko balandi ya chaîne Bisika Bozwami, nasepeli lisusu lelo kozala awa na bino pona sujet ya sika. Liboso to banda na lingi bo linga ba video, bo kabola video oyo, bo tiaka pe ba commentaire, et kosalisa algorithme eyeba audience na ngai. Na sali chaîne oyo pona ko kabola mayele na communauté na biso, na langue nationale. Ndenge balobaka na lopoto pona ko organiser diffusion ya connaissance na communauté na biso. Alors, variole ya likaku na yebi balobaka bongo te na lingala. Kasi na lopoto ndenge na yebi sibino ezali variole du singe to monkeypox na anglais. Alors, variole ya likaku to mpox eyebani na ebandeli na kombo ya monkeypox. Pona nini likaku na kombo ya maladi wana. Liboso esengeli boyeba kombo initial ezali variole du singe to monkeypox na anglais. Kasi ekoma officiellement mpox. Pona nini ba changer kombo wana ezali souci ya discrimination ethnique. Nenge bomoni kaka maladi euti Afrique na kombo ya likaku. Bato ya intention ya mabe bako linga kosala lien pour na discriminer ba africain. Alors Organisation mondiale ya santé et zui décision ya ko longola kombo ya monkeypox et comme mpox. Donc kombo officiel ya maladie ezali mpox. Ce qui bozolo ba monkeypox ou bien en français variole du singe, alors bozali ko sala faute, il faut boloba mpox. Ezali kombo officiel ya Organisation mondiale ya santé. Ezali maladie moko rare et le monde na kapenza mingi te. Origine nango ezali virus ya groupe ya ba orthopox oyo eutaka epai ya ba makaku to ba rongeur, donc ba pukupe bakoki kozala na virus ya orthopox. Eyebani pe na kombo ya MPXV. Virus ya mpox ezali parenté na virus classique ya variole to smallpox, po smallpox pe ezalaka, to cowpox. Cowpox elakisi variole ya ngombe. Variole ya ngombe pe ezalaka. Pona mpox tozali na sangami bale. Ya ndenge balobaka na lopoto deux groupes majeurs ya virus ya MPXV. Lisanga ya liboso ezali groupe 1 o babengaka na anglais clade 1. Clade 1 eyebani na kombo ya kala ya Central African Basin Clade. Lisanga ya mibale oyo babengaka clade 2 eyebani na kombo ya kala ya West African Clade. Emonana mbala liboso na laboratoire ya bamakaku na Danemark na 1958. Kuna ba chercheur bazalaki kosala biluki-luki. Dans le poto balobaka recherche, ba découvrir yango presque par hasard. Kasi ba remakaki ke makaku bazalaki kobela maladi. Tangu basali ba recherche de bamoni virus ya mpox. Kaya liboso epai ya batu. Po virus na ebandeli ezalaki nano epai ya makaku. Kaya liboso epai ya batu emonanaki na mbula ya 1970 na RDC. Na tango wana bazalaki kobenga yango Zaire. Kobanda wana mpox emonana mbala ebele epai ya batu misusu na bamboka ebele na Afrique. Na 2022, majorité ya babeli ya mpox bazalaki localisé na RDC pe na Nigeria.
Vous se rappelez, tous allez dans 2 groupes. Il y a virus Clade 1, il y a bassin du Congo, na Clade 2, il y a version, il y a West Africa. En 2003, épidémie, il y a Mpox et monana mbala liboso na États-Unis. Et outil probablement epai ya nyama moko oyo ezalaki importé kuna na États-Unis kouta Afrique. Nyama wana ezalaki contaminé yango nde e occasionné épidémie na 2003 ya Mpox na États-Unis. Kasi mae manso babelaki Mpox babikaki. Ekaboli ya Mpox kouta nyama ti ko pesa batu ezali rare. Po nyama a contaminé mutu ezali eloko moko ya rare. Babangisa bino te. Emonanaka penza mingi te. Okoki kozwa yango soki osimbi nyama ya contaminé oyo abelaka Mpox po toyebisaki bino na ebandeli eutaka epai ya nyama pona kopesama epai ya batu. Okoki kozwa yango pe soki osimbi eloko ya nyama ya contaminé asimbaki neti ba rongeur basala bakoki kosuba esika moko yo oke kuna pe onyati yango. Okoki kozwa yango pe soki olie nyama ya contaminé oyo azalaki kobela Mpox. Wana eza message po na batu na biso oyo balingaka kolia nyama ya zamba. Ebongi soki olingi kolia nyama ya zamba olamba yango malamu. Soki elamba mi malamu te, risque ezali nyama wana ya contaminé apesa mutu maladi ya Mpox. Ekaboli kati ya batu ezalaka rare. Ata mutu soki azobela Mpox po apesa mutu mususu Mpox ezalaka penza rare, esalemaka penza mingi te. Ekoki kozwama ndenge nini? Soki batu bazali pembeni mingi, bazali très proche. Ebongi ke batu bazalaka très proche po mutu A akabola Mpox epai ya mutu B. To soki basimbani. Ekoki kokabolama pe na nzela ya mai ebimelaka nzoto neti motoki, to pinzoli, to masuba, to soyi, to miyoyo. Donc soki mutu azobela Mpox, azo sala penza attention te na nzela wana ya mai oyo ebimelaka nzoto akoki pe kokontamine bato misusu. Eloko mususu ebongi boyeba ezali Mpox emonanaka mingi kati ya ba homosexuel. Ezali maladi moko yebani mingi na milieu ya ba homosexuel. Pona nini penza na yebite. Alors soki ozobela Mpox, okomona pota ekobando bimela yo na nzoto. Sikoyo concentration ya makasi ya virus ya Mpox ezalaka na se ya bapota wana. Kuna na se ya bapota wana nde okomona concentration ya makasi ya virus ya Mpox. Kosimba pota wana te. Sans kolata bagan to protection mususu. Alors, ba symptôme ya Mpox ezalaka neti ba symptôme ya grippe. Okozala na fièvre ya makasi. Okoyoka mutu pasi. Okoyoka pe ba courbature. Donc pendant 1 à 3 jours, liboso ba pota ebanda kobima na nzoto. Donc liboso omona ba effet ya pota na nzoto okobana nano koyoka ba symptôme ya fièvre. Alors ba pota na poso ebimaka étape par étape. Étape ya liboso ekobanda kobimisa ba tache na poso. Sans pota. Donc pota ekozala te mais obanda mona ba tache na poso. Na ebandeli mingi na elongi to na partie génitale. Sima na intervalle ya 24 heures ekopanzana na nzoto mobimba. Siko. Tango ba tache ebimi, pota pe ekobanda ko bima. Siko na nzoto mobimba. Na mokolo maximum ya motoba, ba pota ekotonda liquide ya pu. Ekozala na mai moko na kati. Omona yango momona ka vimbi. Soki bomoni vimbi c'est que mutazalaki déjà kobela Mpox kala aleki étape ya ba symptôme ya grippe, ya fièvre, mutu pasi. Ensuite aleki étape ya ba tache oyo ezo bima na poso nyonso ekobana nanu na mutu. Ensuite ekokende ba zone génitale.
nsima na suka ekobimisa pu donc ekokóma monene. Pota wana oyo ezali kovimba na mai na kati wana pu soki epasuki ekose cicatriser après une semaine. Mai wana bokima yango po kuna na se ya pota wana concentration ya makasi ya virus ezalaka na kati. Pona ko prévenir mpox, donc pona ko mibatela pona kozwa mpox te, pona ko bikisa mobeli ya mpox, ezali important so mobeli ya mpox na notre banda. Mobeli ya mpox soki azobela mpox ebongi bo isolé ye. Donc mobeli ya mpox ebongi azala na contact proche te na batu, donc azalaka pembeni ya batu te. Ensuite vaccin ya variole ya normal, variole oyo toyebi ya normal mais ya likaku te, vaccin ya variole pe ekoki kobikisa mutu. Alors et si contribua na éradication totale ya mpox na ba ngambo ebele na mokili. Vaccin ya variole ya likaku pe ezalaka. Okoki kozwa yango pona prévention. Sikoyo pona prévention eloko ezali malamu ebongi boyeba ezali hygiène. Donc hygiène ya mabe eko faciliter mpox ekabolama. Donc na Congo situation ya hygiène ndenge toyebi ezalaka eza mabe. Ebongi kosala makasi pona ko bongisa hygiène epa na biso soki tolingi virus ya mpox ekabolama mingi te. Alors na carte oyo bozomona na écran carte oyo ezali kolakisa propagation ya mpox na mokili. Donc plus langi ezali foncé, plus mpox ezali makasi na bamboka wana. Bamboka oyo ezali penza ezali penza na batu ebele oyo bazobela mpox ezali mboka na biso RDC, origine ya maladie, Uganda, Brésil, Chine, Australie, Espagne na États-Unis. Na sima bamboka mosusu ezali na mwa batu ya mukete mais oyo bazobela pe mpox mais koleka biso te neti Nigeria. Otomoni pe kuna concentration ya makasi ya mpox ezali. Sikoyo na poto batu oyo babelaka mingi mpox ezali batu ya milieu ya ba homosexuel. Bon, nakanisi pe kuna batu wana baza na mwa problème ya hygiène. Donc bandeko na ngai, hygiène ezali important pona ko sala nyonso mpox ekabolama te na mboka na biso to na environnement na bino. J'espère que vidéo ya lelo esepelisi bino. Botia ba commentaire boyebisanga makanisi na bino soki nasali eloko ya mabe to nalobi eloko ya mabe po nga nazali mutu ya domaine ya santé te, kaka ba curiosité na ngai ndenge na tangaka ba livre nasalaka ba recherche namoni ezali malamu na kabola yango awa. Merci beaucoup.